Messieurs, partout vous suivez à travers cette belle émission Température 20, à travers cette belle émission, vous avez information sur Wingé, référence Oyo, Yakumu Manda Chante, ils allaient représenter par votre humble serviteur, il y a diaspora, donc on a pas simboté, na bande retour, vous allez près de loin toujours, donc on a yébiki partout aux amis, n'importe quelle heure, aux huit, aux options, pourquoi donc je crois que Boza Ebele Bota Labiso. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. N'est toujours Bozo comme la télévision mère, la télévision Oyo et puis Sarbino Valère, il y a commune, il y a Njili et Tumba télévision. Voilà, avant de commencer, non mais quand on peut savoir une information sur l'artiste Manda Chante, le président Manda Chante à travailler chaque mardi et mercredi na commune ya Kalamu na Matungé et pas au Kumu ya Kaso ingo ya répétition toujours mon numéro azana mon affiche zana oye na boulevard Sendoué au combien boulevard Sendoué au monde en face il y a boulevard Sendoué au monde en première avenue deuxième avenue et pas Kumu à travailler dans quoi et ça en cheval l'église il y a pasteur Choni. Voilà mesdames et messieurs nabi ke bosa biso toujours bozala biso confiance parce que boyebi mona suko badioka ndenge apesa biso apesa bino information to yaka wana pona mumbu na bino netando ya kopesa information. Voilà, avant to bana ko fongola bana to bana ko dérouler information na profite occasion ko saluer bay o ya biso lingaka biso mona suko badioka logola Malela de Londres ya mama Fifi en direct ya Londres na pesi mbote pourquoi pas na Gilles Vassimba Star Angeli za la rara yo Gilles Vassimba na bosa na rayote mbote na pesi mbote na kombata samba liso mokonzi pesi mbote na Jackie Bangana bandeko tout Yves Kimbota aéroport à propre Bolamu toujours na kata Wingé référence. Mesdames et messieurs, Wingé référence ça Wingé oyo toujours ils ont yemba connaître école de formation ba pesa rabato yebo yemba te faut ya Wingé référence ba relation ba yemba parce que yembo le professeur Manda Chante da toujours présent pour la relaxer bateau ba yebo yemba te na profite occasion ko saluer donc maman Séverine Ngwizani en direct à France je salue la pesi mbote maman Séverine Ngwizani motema papa Alpha la pesi mbote sans oublier Zeka Mololo code moral toujours ya maman na biso noela babati na pesi mbote bandeko tout bolingaka boyo comme information sur Wingé référence bo zapete aux température 20 aux la représenter par mon asuka ba diaspora Serge Bolo sans oublier Audrey Menga la bossa na raoté na pesi mbote honorable français ba Imbalea toujours mastolongo yango yo avec Wingé référence oyo mon asuka ba joka Serge Bolo toujours azali. Voilà Manda Chante ayaki na fief na ye na commune ya Njili pona ko pesa bisengo pona ko pesa esengo tous zonga na commune ya Njili pona ko ya ko pesa valeur na commune na ye botala ndenge abetaki na commune ya Njili na KT7 na référence chez Bionabio pa maman na biso Godé Simba donc na pesi mbote na Odilon Swana pozali otala ngai donc botala ndenge et pesi valeur na bana ya Njili et pesi valeur na ba Thierry Lokango et pesi valeur na ba Negotu oya commune ya Njili na biki sans oublier na mona dans un mona bandeko tout mwana suka ba diaspora Serge Bolo toujours ayaka pona alinga lukala luyuma anieflama monsieur le talent de communication oyo y a information pour dérouler information sur Wingé référence. Voilà, je demande à la régie si vous êtes prêts avec moi, d'accord nanga pour me repérer biso première partie tout le monde ndenge kumu Manda Chante azo parlo la Malela de London ndenge azo yema Malela les célèbres les champions bana Londres Pepe Tazi kanza luaka boza ba viena toujours ba mbote na bino botala ndenge ayemaki Malela de London et peut-être que c'est un mingi na mité Manjiloa nabike on se retrouve après les images suivez c'est parti. Fidélité Zaraki ya babijo oyo Mwasito mobali akoya monikate Bito lasi Nani oya lobele amorfo ya ngana yote Tola pata itoko kamorate Temwena bisonga patamni na bandimi Oligwe tilikuru Incroyable, Malelo Bombani Ozelinga Imbana Yomoto Shiraki Fidélité Na miswa Zambe na miswa Bakristo Incroyable, mes frères Malelo Bombani Ozelinga Imbana Yomoto Shiraki Fidélité Na miswa Zambe na miswa Bakristo
pour la beauté, voilà papa, il est méchant. Oh, décolle, chérie, à la conscience, et aux hommes, nanako. Oh, décolle, Anapona kaite, la simona bana, bazala bosana yo. Koda ibayaka. Allez, la sala conscia, et aux hommes, nanako. Anapona kaite, kona kurubana, bazala bosana yo. Paratisi yo, esprit ma bengana yo, kutu tu sola teo, tomuna pede yo. Je veux dire, je veux dire, bon, c'est Timanga. Oui, ma papa, pas bien. Ça valait comme autant. Yo
maboko ya banda obosani nako obosani nga mama ya bana tolona elanga yokomi kowelisa yo mawa te yo soni te ninye sali o Flori Mamengie ninye sali o nikokani kwesa mkoi ninye sali o ya kuku na primise o ninye sali o odilo swana ya mama ninye sali o ezebio ya akate ninye sali o monika ya kamele o ninye sali o DJ yo salati verse o ninye sali o mama ayato yokanaka omwangi wado olokoli namo sayara vinyoso virna yoka adate bandaka boye yokoli mwakoma sasa bobimba sasa mostoba yona maboko ya banda ulama bimba yona maboko ya banda obosani nako obosani na mama ya banda tulona Voilà, merci à tous qui ont suivi. Nous sommes arrivés à la fin. Pour moi, je suis presté concert à Anaï Toko. Pour moi, après ça, qui va valer dans fief tinaye. Donc, comme on a chanté la ramoto, après ça, fief c'est la commune Yanji, après ça, fier. Donc, fierté dans la Banjiloa, toujours comme on a chanté. Ayara, après ça, valeur na Banjiloa. Merci, la bande de retour. Vous avez besoin de près de loin. N'a pas que si comme nous sommes direct à loin dans la pression beauté. Donc, j'ignore que c'est Audrey Menga, bande de retour, Banjili, on va la Luanda. Donc, toujours, Bambote, sans oublier. Donc, espoir. Petit dans un mois, dans un espoir kaka donc pense on appelle sur mbote pause d'aller bande de retour hein merdi na yebi ken toujours à la wana bande de retour botala ka mwana suka ba diaspora Serge Bolo na yebi ke botala biso partout bo zaparaté chaque dimanche na 17h température 20 auto pesa bino info sur Wenge référence il y a Kumu Manda chante na profite occasion de saluer hein donc Yemogo Gaga Munteki na pression mbote sans oublier à celui qu'on appelle on a mis ça au benga Yemoko l'hymne national donc hymne national na pesa rayer toujours Eric Mila Béton mon vieux na pression mbote bande retour ya Wenge référence pour Wenge référence pour Manda chante Gil Foulard le Mandjaron na bossa na rayote na yebi tous ces points qui nous ont dit masolo ngo yango yo Wenge référence masolo c'est moi na suka ba joka information sur réel et sur Manda chante à temps réel to pesa bino même faux nyonso oya kumu mana chante olingo yeba ba information mana chante obenka mona suka ba diaspora Serge Bolo ningeni info to pesa bino info sur kumu ningi zalaka toujours chaque dimanche mo gila olingo bien lokala lo yuma obino ma danse oyo ba kala wana ba papa na biso ba vie na biso ya Wenge référence au mona d'abord kumu abandra boso na bakulutu après bakulutu akota kana référence bomo bilinga référence chebi boto mbote na yo donc comme sera bandi bilengia ya bakulutu après akota kana référence boka ba Ibrahim ba Kanango Bila ba liberté ba nzembo etera ba toto ngo yibo yiba souté liberté yangwana et pas comme mana chante na bike na komina suka na pona lelo Zeka Mololo toujours yo Nikolo yo Ndile Tumba force Di Malouenda toujours et ça la bien. Quant à moi je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine émission toujours température 20 pas moi na suka ba joka sans oublier dire merci Bolo Joli Bolo Evelyne Bolo bandeko na ngai na pesi mote na Merline Boeso bosa na rayote d'ailleurs gitala LKK kitoko ngana bino na kei balobaka
munongi adi lusalika mbote ngala bino nakei nakena nga kitoko